Tusamba. Ensambuza ngemfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi yo ngitata mwanda wa velela pika wa kwa masikilanga muna yeto tukwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo ezali mukolo na yenga. Oyo tata nzambe oyo akeli biso asengi yango etopesa ngo mobimba epai na ye kopesa ye lukumu pe kosenga epai na ye na mabondeli lukumu na banzembo unulumbukia lumingu kina vo tata nzambi munalumbu samba nikasala isalo byawo elumbukia nsambo adi ilumbukia vundu ikina kakutulomba vo twayekola kyomvimba kwa yani muna bisambu ye muna ngimbululu kadi muna bisambu ina muna tufuti yekolela mpasi zetu zina za honto zina yetu tulendi malongi mana matulongolo kwa tata pasteur bilumbu bibi ya onsono ndinga ya tata mwanda velela yani vo twakala bana bantumami twantumamana muna mana maonso makata kutulongela ye mana maonso no makata kutulomba twasadila kadi votwe na bana bantumami sitwa tambula kolowa kina twasilwa katuseko vo momo matwasilwa kwa tata nzambi mfumu Yesu Kristo tata mwanda velela sika mamonika ko vo sika mavanga mako mafwetika kavanga mafwetika kamoneka idiao tutalongolwa muna ntangu za gonso no uvo twawila ndingase kadi vo tuwidi ndingase sitwakala iluvuva mu kuntia ntangu yesu twakala mpe iluvuva mu munanza yituweni tata nzambi yao tata mwanda velela papa simo kimbangu kiangali beto mosi tutona unulumukelo mingu ngaka futikala yetu kansi mukuma kiamana masila mase ubankaka sibiza mubilumu belumingu pasivo musatambula kina kyabao imao matamoneka kuba mane mkuiza kansi nzenza za kintulumukina bao mpe batambula kyo kyabao anafulukina batata iba mama mbote taluenga pasivo lembo yindula kingana kitewanga vundio ensafu betu tuvuhidi bankabadianga bikela musongolo la tuenena bunkyantangu itufutisikama pasivo tunatotie bikela anafulukina voleka tutaleka mbote twasikama sungula mukinzungi tila kya Yerusalemu yebetu tuvuandanga munkamba ndiatulu zetu mavangu tangu ifweni twatala ndiatulu twatalwa mavangu talambida bikolo vwendi mu Yerusalemu vo mavangu makuma kuwaikisa mu Yerusalemu mpila mpasi sotu mwini mpasi tangu ifina mane tangu ifina mane tangu ifweni twasoba mavangu
twalanda kakandinga mosi ya tata simo kimba unkyangani mfwala lulendo kwa yani yena kakwa muntu ankakako tangu ya yingi maana maogelese imana tufuti vanga katukadi buvangi ko mu Yerusalemu mbandu situtanguno bidiao malongi mama tutavewa imana tufuti sadula ndiatu luzambi mu Yerusalemu kazeko mpova zambi mu Yerusalemu kazeko nona tulenda bonga muna 5 mois fuma ndongo bokelese batata iba mama mubizunga mpaso tunasala kuna mbuki kaminyo itulu luo mukatuka Yerusalemu basi muna sala kuna mbuki bado amanta mukaminyo numosi watela kulumuga kima kasavila kana bonga kimina kasamanta mukaminyo anafulukine kikatela mana muntu ankantela manengane ndio katuka wo fulukya muno kikeziningi ya mono keziningi wo mama yani mbebu ngebukezi muno kizengi ko katuka kakao muno ntile banenge wo kima mbila kanengile kokela kuna ndimba yambulina dia sama yoyela fuma longo mayoyela mangi fulubata nwane na munkaminyo dala mavanga mabilai yazole tutumuno tunanata matadi kuna kumba suka kuna nangu na tadi kanzi nsiku tabadi dambi isiri nkata kusaku vondio bulosa tadi losele dia ke tabaka di dambi kondiena mbe mu Yerusalemu tasamvindu kuna yetaba kulenda sankata tumene baka bititi tumene sarankata kunyambote ulwaka mumbaza losele tadi ebititi dia ka losele tu didi poto mu Yerusalemu fumalongo mambo mana mamole mana katomasima mafyoti kwani kanzi wasima ekamuma tuanga ngamu Yerusalemu mbimbi yao batata tsungi twenena tsungi ya mpila nkaka batata iba mama mu Yerusalemu tukigana babwingi mu bisalu bibadibundu tukigana babwingi mu misiku bya dibundu mvandulu amu Yerusalemu bibya beto kibeni wontangu yina bakutuweni yo badi muna tukuna baki dingi fina pe fituwani nanga mkumpila kanzi wontangu yina bakutuweni ko tata mwanda velela tulela ndaka ni sala kina kitole ndani yakina kanzi tukiye kola mvimba muna bisalu bya dibundu ye muna bisambu nsiku fotu hangi didio sitwa yangi dika tata mwanda velela ebeto mpesi latambula lusaku muno boko limi sanga mingi nakena mwa kikongo mingi makasi pambate maloba mingi tangu tokoloba kana lingala bande ko na bisosu baye bakapenza te surtout bande ko na biso uwa utaka na ngola au basenga ka mketo lo bakana una kikongo tolobi mwa mingi na kikongo oyo maye oyo tunazali koloba sikoyo ezalinde maloba ya papa Simon kimba unkyangani yemei koloba ete posa na yi ezalaki azala na biso elongo na isika oyo kasi ndenge eloba makana ba papa ete na batango mosusu bapa ya bakoyela bino oyo bazali ke baponi kaka mukolo na yenga pambate bazana ba occupation pe oyo etali l'état to ba société yango emonani ete tata Molimo Santo na empêchement wana amonani na kati na ndako Nzambe te kasi lokola posa na ye ezalaki akoma awa maye abongisaki yango biso nde tozali ko transmettre message ya liboso oyo euti koleka na ntina na bosengi oyo tata mokonzi abula asengi biso
Nantina, il y a le 6 avril, l'an 2026. Bikate le salama ki na misala nyonso yeko salama na kati na Yerusalemi. Toyoki. Bamsusu. Botongi bandako. Bamsusu. Kosomba mituka. Bamsusu. Ba réflexion. Nyonso wana. Yango papa alobiete totosa. Nano etinda wana. Pambate. O ezali koya liboso. Ye ayebi. Biso to yebite. Tozala kaka bana kutindama. Yami bale aye kobakisa. Bana na biso te bana na ye na Angleterre. O likambo oyo bosolola kina secrétaire du cabinet. Oyo etali bobandi. Kuna bisika ekosalama bandako. Malamu na poso tuzo bandalobi lendi. Likambo wana malamu esalema. Nanzela ya papa secrétaire du cabinet. Poete yangonde kopesa démarrage ya misala nyonso wana tozwa retardé. Namana likambo ndenge tata mulimo santo papa simoki mbangu yanga naza kosenga biso mikolo yo ete tozala bana ya kotindama, bana ya botosi, bana ya éducation ya malamu. Oyo ngai naza kobimisa nyonso yango a transmettre biso pete ko comme ça na biso na bandimi a memili biso musika papa simoki ba unkiangani koloba ete lingomba tango ezalaki na passe na maboka ba Belge banda 1921 ti 1959 na 1960 nde esengelaki po la tango wana de 1921 ti kino 1960 tozalaki na maboko ya bato mosusu. Éducation na bango pe ezalaki ndenge mosusu. Donc matei na bango ezalaki ndenge mosusu. Kasi pendant 1960 et 1959 tozi bonsomi ya lingomba ba papa baye kofanda esengeli eke tozwa éducation ya solo oyo kopesa kinya la lingomba oyo pe kokesa kinya na kati na mokili mobimba na ba société to bisika nyonso. Éducation bitelo yango na tango wana ba yaki kozwa likanisi eke ndenge ba classe efongamaka bitelo efongami na bitelo wana efongami sikoyo esengeli ba enseignant to ba maître tango bazali kotangisa to yebi eke ba classe esalama poete koyekola ndenge nini kokoza musala ndenge nini okoki kovivre na société kasi éducation to te ya tata nzambe ekoki kozanga te koloba ete bobangi ya nzambe ezali nde ebandeli ya mayele tango wana oyo bamonanaki oyo bayebaki solo oyo bamonanaki ete bamipesi bana ya lingomba bamipesi po ete batangisa bana matei wana bakozala na classe ebandaki kozala eke tongo nyonso avant bo banda classe libondeli nano kosenga nzela epa ya tata nzambe pe ba enseignant tango baza kotangisa religion eza na kati koyeba likambo ya tata nzambe pe koyeba surtout likambo ya tata molimo mosantu. Alors emonanaki ete kosala bitelo wana fo leta ayeba pe makambo nini oyo baza kotangisa kuna na kati mukumba wana koluka ba professeur mosusu ya musika epesamaka na papa Kisolokele papa Kulutu na relation ya papa Kulutu nde ayaki kotala na monde banani oyo bakoki kotangisa na bitelo na biso
oyo ete basala te eke bakende kopesa banzela mosusu na bana oyo ezali ke contre éducation ya tata nzambe yango eyaki komonana eke papa kulutu akotaki na relation na ba-américain te ba-européen nyonso nde bayaki kopona ba-américain na ba-français na ba-haïtien, surtout ba-haïtien. Ba-haïtien bango nde bakotaka na biteyelo oya tata molimo centre papa Simon Kimbangu de 1960 soki tobosani te baye kobima à peu près na ba 1980 oyo batangaki na batango nyonso wana bayebi ba haïtien nini oyo bazalaki ya kopanzana na ba école kimbangiste bana na Kinshasa awa na Congo Central nyonso ti kuna na boma yango likambo yango papa Simon Kimbangu Kiangani aye kososola pourquoi oyo ezalaki ete ba haïtien ete balongola bango na Haïti kuna na mboka na bango baya kotangisa na bitelo na biso nyonso wana ezali te po ete mutu mwindu oyo akososola esika nini yo utaki ndenge nini okendaki na buumbu ndenge nini kobimi na buumbu éducation nini okoki kozwa po ete ozonga na esika na yo ya liboso yango likambo wana tata molimo santo apesi biso yango tokosenga baponami oyo baponamaki bapapa Pasteur Ndungi papa Kabemba na papa Elebe bomata awa tolobela likambo wana éducation papa Fumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani aye kosenga nzembo na chorale Yerusalemi tango wana bapapa Elebe bozoya Yerusalemi oyembela biso nzembo wana pe oya konyalula ngo na Lingala mana twawa pardon zangule ndinga wazingule ntsango zangule ndinga wazingule ntsango papa Simon Kimbangu Kiangani alobi te atombola mongongo anyanola likambo oyo tata molimo santu na nkolo Yesu likambo nini oyo bango bakangaki ete na nzembo alobi ete bokomona ntango na siko lingo koka yiki kokota na mokili kasi bino bolakisa kaka éducation na bino bizalele na bino ya malamu oyo tozwi epai ya tata molimo santo papa Simon Kimbangu mama mwilu pe bavoila misato période tokomi eza ya pasi mais papa Simon Kimbangu Kiangani azongisi biso na raison na makambo nyonso oyo ezali koleka na mokolo na lelo chorale Yerusalem. Zangule ndinga zingule zangu zingule zangiza mwana zambi esonga kwa ba usulufu isusi ifukuvanza Kebile mwa kwisako Katieno luisonga Fotwa lanya mfulusi Zangule ndinga zingule zangu Zangiza mwana zambi Esonga kwa ba usulufu isu infulusi Ifukuvanza Kebile mwa kwisako Katieno luisonga Fotwa lanya mfulusi Zangule ndinga zingule zangu Zangiza mwana zambi Esonga kwa ba utunufu isu infulusi
tuzigalala tuisongavo kwanza tuwalandani munapotofulu tunatwapa kwanza tusonga temwani yeutwatamula bakundi tusama tuingila bakundi tudoma mfulu zibabakalekesiko yotuzigalala tuisongavo kwanza tuwalandani munapotofulu tunatwapa kwanza tusonga temwani yeutwatamula bakundi tusama tuingila bakundi tudoma mfulu zibabakalekesiko yotuzigalala tuisongavo kwanza tuwalandani munapotofulu tunatwapa kwanza tusonga temwani yeutwatamula bakundi tusama tuingila bakundi tudoma mfulu zibabakalekesiko yotuzigalala tuisongavo kwanza tuwalandani munapotofulu tunatwapa kwanza tusonga temwani yeutwatamula Merci Yerusalemi. Oya bonga maki pona lingala apusala awa. Pona ku éviter temps mort. Faki soko yibinze mbongo na éviter soki ku yebiango. Nantanda soki ku yebiango te aliko chanze mbo mususu oya Yerusalemi ku yebi.
Merci Faki, félicitations. Et mon ami était toujours Rolanda Matei. Pambate, Nzembo, wana Yerusalemi, ayembi boyebi yangote, kasi, ope utiko yemba, e kangani na Matei. Pambate, mingi toza komona ete bilaka, oyo, batata, bapesibiso, balaksibiso, on dirait eko salamate, on dirait eko monanate, kasi Faki pe rassurer biso te ata Satan a continue biso azoko tungisa biso kolakisa biso banzela esengeli te kasi tozala kaka na eliki a été Satan azali kaka ekelamu lokola biso nyonso akokoka te na miso Tata Nzambe elonga ezali totika mabe oyo tokoti ambiance tokoti ya mabe ya Satan tokanga makaka na likambo o batata balakaki biso pour être un kembo ezali kozela biso na liboso to rate yango te. Félicitations Faki ndengo pesi biso pelite ya Nzembo oyo ekangani na Matei toza nango awa Yerusalem. Na kombo ya Tata mwana pe Tata Molimo Mosante. Merci Kolo Yesu na ndengo pesi biso nzela tomeka kolakisa Nzembo eyembami na korale ya Yerusalemi na Kikongo to traduire yango muke na Lingala. Nzembo yango elobi boye na Lingala. Tombola mongongo sakola sango ya Bwana Nzambe pe lakisa na banso ete Yesu nde mobikisi. Mipepe ya mabe ekoki kozanga koya te kasi bino bomi lakisa ete tolandaka mobikisi. Refrain: tobondela tolala pongi te bandeko toluka mobikisi awa nanu akomi te tomimonisa ete tolandaka ye na esika nyonso bakomema biso na mokili tolakisa pole oyo tozwa na komba Tata mwana pe Molimo Mosante. Amen. Merci papa dirigeant okoki kozonga na yo de topesi nzela e papa pasteur balanda Matei oyo na Bible pe makambo nyonso Tata mokonzi abula apesi biso po ete tokoka kotransmettre yango. Nzembo ya Yerusalemi tolandi yango malamu ekesika nyonso yo ozali landa kaka lakisa bizaleli ya papa Simon Kimbangu ata motungisi ya Satan ezali kolanda nyonso wana te lakisa kaka kondima na yo oyo ndimelaki yo papa Simon Kimbangu oyo mwinda ya apesi biso papa pasteur. Na kombo na Tata na mwana pe Tata Molimo Santu tozali kotanga ba chapitre o Tata Molimo Santu apesaki to bandi kotanga na mokanda ya Esaya. Esaïe chapitre 43 verset 8 à 13. Esaïe Esaya mokapu ya tukumi na misatu nzela ya mwambe kino zomi na misatu. Direct au sa conclusion à yango la Exode du chapitre 39 versets 42 à 43. Toko bima mokapu ya tukumi satu na libwa nzela ya tukumi na mibale kino tukumi na misatu na kombo na Tata na mwana pe Tata Molimo Santu. Bomemela ngai bato na ngai oyo bazali na miso kasi bamonaka te bazali na matoi kasi bayokaka te. Yawe alobi boye bamboka nyonso ekokutana bikolo nyonso esangana na kati ya banzambe na bango. Nani ayebisaki makambo oyo esalami? Nani ayebisaki makambo oyo elekaki liboso? Babimisa
batémoin na bango oyo bakoki kolakisa ete balongi toyoka batémoin wana mpo tondima ete ezali ya solo. Ngai Yawe nalobi boye, batémoin na ngai ezali bino bato na ngai, ezali yo ekolo oyo napona mpo ozala mosali na ngai. Nalingi bosimba na mitema bondima pe boyeba ete bobele ngai moto nazali Nzambe. Liboso na ngai Nzambe moko te azalaki, mpe sima na ngai ata moko te akozala. Yawe ezali ngai, bobele ngai moko. Mobikisi mosusu azali te, bobele ngai. Ezali ngai moto nabikisaki bino, ngai mpe moto nayebisaki bino yango. Bozalaki ata na Nzambe moko te ya bapaya. Bino moko bozali batémoin te, ngai nazali Nzambe. Ngai Yawe moto nalobi boye, nakozala bobele Nzambe seko. Moto moko te akoki kolongola eloko na maboko na ngai, mpe makambo ngai nazali kosala. Moto moko te akoki kopekisa yango. Toke na Exode chapitre 39 verset 42 à 43. Totangi boye na komba tata mwana peli mosantu. Ba Israelite basalaki misala nyonso wana ndenge penza Yawe atindaki Mose. Tango Mose amoni ete basalaki nyonso ndenge Yawe atindaki, apambolaki bango. Na komona tata na mwana peli mosantu. Na komona tata na mwana pe tata molimo santu. Tolandi introduction ya nkolo, tolandi pe loyembo oyo eyembamaki na chorale ya Yerusalem. Ete to tombola mongongo, to témoigner solo ete yende azali Nzambe. Chapitre touti kotanga, Papa Mfomalongo, Papa Diangenda apesaki bisongo na centre d'accueil na le 28 octobre 1989. Lelo tata molimo centre Dzongeli yango na le 2 octobre 2025. Donc ezali na importance monene katkat na biso. Tozali kokende mbango kaka tokopesa rôle mosala ya oyo azali aponami pona kotatola. Donc témoin biso ba sonne tozali wana lelo biso nde tokomi ba témoin ya tata molimo centre na oyo azali koloba oyo azali kosala nde tozali koyoka. Papa Simon Kimbangu azaki témoin to motindami ya nkolo Yesu. Ba papa bazalaki ba témoin na misala oyo nyonso tata molimo centre Papa Simon Kimbangu asalaki, bayokaki, bamonaki etre biso yango banda ebandeli ya musala tina 1960. Ndenge nini Papa Simon Kimbangu alingaki lingombe kozalela, ndenge nini alingaki biso bandimi tokozalela, na ndenge bayebisi yango na kati na biso bakei koluka ba professeur ndenge papa uti koloba na biso mpote baya kopesa biso éducation, bapesa biso orientation, bapesa biso instruction oyo kosunga biso mpote to yeba kosimba pe kotambwisa lingomba. Lelo mpe ekomi tour na bango, ezala tata molimo centre mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba, ezala ye moko Papa Ntsonga Nzila, bazali ko récapituler biso makambo oyo bayokaki oyo bamonaki epai ya batata yango nde baza kolakisa biso. Yango tobenge te solo motatoli te témoin azalaka mutu oyo alobaka solo, ata mpasi eye ata tribulation ya ndenge nini eye, mais mutu oyo azali témoin alobaka kaka solo. Mpo ete na ntango na biso soki tokokweya mpo na ntina na mpasi oyo ezala kati na mokili tokosambisama, sengeli tokangama na likambo toloba solo na oyo toyokaki oyo tomonaki na Papa Simon Kimbangu. Bo témoin to motatoli
atosakama ye oyo parce que ye mutu amonaki yango ye mutu ayokaki yango ye mpe azali mutu ya liboso mpona kotosa yango mpe mpona kosalela yango mpo te mosala yango oyo ye ayokaki oyo amonaki ekokende liboso mosakoli motatoli to témoin azali mutu oyo alakisaka baninga nzela mpo te baoyo bakoya génération ekoya nsima batambola sembo batambola lima babungisa te to batransforme te likambo oyo bango bayokaki to bango bamonaki ndenge tozali komona na yango surtout na tata nsonga nzela azalaka très sévère soki obebisi énoncé moko to date moko akoreprendre yo sur place parce que ekota na bongo ya bato te bakoka kokende nango mosika témoin asukaka kaka na kopesa témoignage te ke opesi témoignage esuki wana to lokola tozali batatoli esengeli oyo toyokaki oyo tomonaki to aplike yango mpo te baoyo baza kotala biso na mosika bandimaka solo makambo bato bazali koloba ezali ya solo donc tozala baambassadeur ya solo solo ezala na biso moko ezala na bafamille na biso ezala na kati na mokili bato bamonaka solo baoyo bango nde bana to baponami ya papa Simon Kimbangu mpo ete tolonga na makambo nyonso wana esengeli tozala makasi na losambo o soki toza makasi na losambo te na batentation nyonso oyo ezali koya na kati na mokili tokoka kolonga te mpo tolonga ezali likambo yango na bango batindaka biso ntango nyonso mabondeli na ntongo mabondeli na bangonga mabondeli na mpoko babeko ezali mpo te tolongisa likambo oyo misala lingomba touti kolanda awa secrétaire ya cabinet auti kotanga maloba oyo mokonzi ya bula apesi parce que amoni ke léthargie ezali kati na biso mouvement moto ezali nanu te nzoka nde mikolo ezali kokende esenga na biso toza biso nde tozali lelo kotatola bango bamonaki bayokaki bapesi biso yango ndenge ekosalamela ndenge lingombe ekozala ndenge nkambo ekotongamela yango na nde bazali kopesa biso likambo wana batata bamama likambo oyo kosala mosala ya lingomba kozala batémoin ebandi epai na biso te bapotre mpe na ntango na nkolo Yesu acte chapitre 1 na verset 6 ti na verset 8 soki otangi yango komona yango ntango Yesu azali akabwani na bantoma azali alaki bango bapesi ye motuna ete ntango yango nadi yo kokokisa bilaka bokonzi na biso kozonga yabi te makambo etali bino te makambo wana tata kaka yebi ndenge abongisaki yango me kasi bino bobongisa mpo te bokozala batémoin na ngai na kati na mokili génération oyo nkolo alobaki te bobongisa bokomona ngonga oyo tata abongisaki kokoka yango nde ekoki kati na biso na 4e génération yango na esenge na biso tozala bana botosi tosala mosala na etingia mpo ete tokokozwa mapamboli nani kati na biso aza na besoin mapamboli te ebotosi na ngai botosi na yo yango nde ekomemisa yo na nzela na mapamboli na ntina na botosi na kosala mwa likeseni moke kati na botosi l'obéissance na soumission likambo ezali très important batata babama parce que tozali kozwa makambo mingi na négligence yango eza kozongisa biso nsima botosi en général yango elakisaka kondima ya mutu yango elakisaka confiance ya mutu yango elakisaka monene ya mutu vis-à-vis na oyo yo ozali kondimela mais yo ozali kondima papa Simon Komaza Molimo Centre moza na botosi te donc oza na confiance na ye te oza na kondima te ozali koloba eloko mosusu ozali kosala eloko mosusu botosi yango na ekokisaka accomplissement de promesses mpo te bilaka ekokana ezalaka na nzela na botosi soki botosi ezali te bilaka oyo balakaki biso tokomoma na yango te tata uti koloba na biso siko te solo soki botosi ezali nde kimia ezali na kati na mokili nde nkinda ezali katikati na bato te mpo te botosi yango nde kopesaka makambo nyonso wana nazali kopesa ndakisa botosi Genèse chapitre 12 verset 1 til à verset 3 Abraham azalaki na mboka mosusu na Mésopotamie mais Nzambe abengi ye apesi ordre atika mboka na bango atika biozwi na ye nyonso azalaki nango akende na Chalde esakana esika ye alakisaki ye kokende batata botala affection
otika baboto, otika bakamarade, otika manso bozui. Okende na mboka mopaya oyo yebite. Abraham abimaki akendeki. Metango abimi akei kuna avandi na mboka mopaya. Mais nantina na botosi azwaki promesse ete akokoma tata na mabota mpe na nzela na ye batu oyo nyonso bakotosa ye bakopambwama oyo pe bakolakela mabe bango pe bakolakela mabe. Non, Nzambe azui responsabilité, azui charge ya mutu oyo atosaka ye, azaka na responsabilité ya Nzambe, azaka na charge na contrôle ya tata Nzambe. Mais kasi ozali na botosi te, Nzambe akotala yo pe te ndenge alobaka te na yebi yo te, ekozala pasi na mokolo wana. Yango wana tomesana na botosi, kasi tomesana na kosengaka ba pardon te. Ezaleli wana elingi kokota mingi na kati na lingomba ezali malamu te. Tomesana na kozala na botosi, toyoki totosi pe tosali. Mais to sala na bisalité te to sala te pote soki Nzambe asiliki to senga bolibisi bo wana tokokende te. Yango na nde na 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23. 1 Samuel 15 22 à 23 balobi na biso te botosi eleki mbeka. Histoire ya Saul toyebi yango ndenge azangaki botosi na oyo nyonso ayelaki ye. Yango tozali kosenga ndenge apôtre Paul ndenge Petre ya Jacques elobi na biso na chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22 habité to sala ba saleli ya liloba soki to zui liloba essayer to capitaliser yango to saleli yango mais to suka kaka na koyoka liloba te parce que kozala biso na litomba te na lakisi botosi Abraham auti na mboka na ye ake na mboka mopaya ake ko s'installer kuna na ba promesse o elandaki nazali ko sukisa na soumission ba tata ba maman l'obéissance à l'extrême. Na soumission, tokotanga na Genèse chapitre 15, verset 7 tina suka kuna je crois na 21. Nzambe tango amoni Abraham azali kolukaye azali kolukaye Nzambe asepelaki parce que Abraham a commencé camarade na ye l'ami de Dieu. Alors c'est quand qui basa l'alliance to yebinde bateya kabiso ngotongo nyonso. Mais l'alliance wana condition ezalaki ya ko pasula babiloko nyonso mibale biteni mibale. Mais ndeke pasoma quitté. Malgré cela que camarade et ami de Dieu, mais Nzamba a décidé qu'il va kene boumbu 400 ans. Ndenge Nzamba produisa ki yango ba kelo sala 430 ans to yebi yango. Nzambe atala ke lungité. Nzambe na lobi asala ka contrôle ya o yazaka obéissant. To la division moko ndenge sali remarque, ba sali biso remarque at biso la SPC to sali ko accomplir mission en coloté. Donc, accomplissement, tout ça là, où il va s'accoter d'abisso. Abraham, loko la pasola qui ndekete, et même ça qui est ngambo. Mais loko la sala qui moninga na ye, nzame na mawana ye, a luka qui a récupéré Abraham. Ayo ko pesa épreuve ya suka, autre kotanga na Genèse chapitre 22, na verset 1, qui na verset 18. Na Genèse chapitre 22, verset 1 à 18, nzambe azali ko senga na Abraham, apesa ye atumile mbeka ya mwana na ye batata ba mama Nzambe aliaka eloko ya mbindo te soko tali na verset 18 wana komona Nzambe azo déterminé parce que Abraham azaki na bana mibale Ismaël na Isaac soki Nzambe alobaki tumbelanga mbeka ya mwana Abraham alinga zwa Ismaël parce que aza mwana elaka te alors Nzambe alobi ozo tumbelanga mbeka ya mwana na yo Isaac oyo moko ya etingia oyo lingaka mingi yabo pata batata mama est-ce que to sale la Nzambe na motema moko to tosaka biloko ya Nzambe to mi pesa ka Nzambe ndenge ya lingi azo déterminer na Abraham bana basami balebe okopesa nga Isaac parce que olingaka ye mingi ye wana ndio okopesa ngai cette fois-ci Isaac Abraham akangaki motema ayebisaki même pas maman Sarah soki ayebisaki maman Sarah alinga pesa conseil pesa de mwana moko zandoki tout ça azui kaka mwana bakei akomi kuna mwana zo poser ba question abi tokende kaka tokoyebela ngo kuna akangi mwana atie mwana na mesa po asala atumba yembeka Nzambe a pourvoir na sacrifice wana apesi meme batata ba mama tango Nzambe moli musanta azo pesa azotinda musala ayebi nini bango bakobongisa ayebi nini bakobongisa
na nyonso tosali kosala na nyonso bapesaka biso programme bayebi basi babongisa déjà comment subvenir na babesoin wana tosala na kobanga te tosala na koyimayima te be tokima mbango na kosala yango ye moko akoyeba nini akosala. Abraham akimaki mbango ake kotumba mwana mais ezalaki so mwana te alakisi ye meme azwaki meme mpe atumbaki mwana atumbelaki na esika mwana atumbaki meme. Obéissance à l'extrême, la soumission. Yango ekomi biso lelo batata ba mama eseka na biso telema mosala bapesi biso na délai mais nkolo ya mosala moni ke ezali kolala c'est dit toko échouer. Alors lokola alengi biso mingi alamusi biso parce que na botosi na biso ne accomplissement ya bilaka oyo epesamaki nde komonana. Yango na batata ba mama soki tozeya kolala topota mbango tobanga na biso eloko te totala monene eloko te tosala bik na chiffre te mais totelema nde tosala na nano soki totelemi tosali oyo etikali ye moko akobimisa yango na nkombo ya tata mwana mpe mosantu nkolo na telemi wa. Merci papa ele e bosalaki programme. Na comme on entendait tata mwana tata molimo mosantu nkolo merci pour na maloba. Batata ba mama moto yo kotosa il faut yeba ye il faut ndimela ye il faut sosola ye il faut yeba monene na ye penza moto yo kotosa liloba mpe kosalela yango faut bozala bomoko na ye koyeba ye kososola ye kondima ye na kati na motema moko ozala kati na ye azala kati na yo na bomoko penza pe okosala mosala yango ekobota mbuma soki yo oyebi ye te soki yo ososoli ye te soki yo otosi ye te soki yo okangani na bomoko na ye te okosala ye avec ce qu'on appelle l'hypocrisie et ça ne marchera pas. Batata ba mama likambo yo biso tozali nango ezali monene suka na yango ezali na likambo moko oyo ya motuya penza ebiangami ete lipamboli kosikolama esengo kozonga na esika yelaka oyo biso tobungisaki yango na tata kimbangu apesaki na mwana na ya liboso komo ya kisolokele oyo yo bungisaki eloko oyo ebungaki emonani lisusu ya mibale dialongana bilaka ekokisami oyo akamataki komo wana dialongana ye nde moto atikaki biso liloba na tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani ankamba Yerusalem dialongana c'est-à-dire likabo biso ankamba Yerusalem dialongana c'est-à-dire likabo biso tobukisaki oyo biso tozali nango na bosenga makasi tokozwa yango à ce prix là awana biso toyoki na nzebo batata ba mama ko bunde tuma pona bonsomi ezali kaba ko sakana nango te po bombo ezelo mabe ekolongola yo dignité ekolongola yo bomotu et puis okokoma lokola simple marchandise eloko ezanga ntina okokoma esekelo na mabota ya bato batata ba mama tokozongela yango mwa moke dans 2-3 minutes mais papa a yebisi biso a rappelé biso likamo ya bahaïtien on a 1960 bayaki awa mpona kopesa biso wa matei quelques noms ya bahaïtien bazalaki on peut répertorier monsieur Daniel Anglade au école na biso ya monene wabenga siko machaka Onel kuna na Kinshasa ezalaki monsieur Daniel Anglade
awa na nkama tozalaki na Marc Chassier, tozalaki na Madame Christine, tozalaki na Monsieur Mukombe. Bon, ici wana nyonso to bayaki pona kosunga pona kopesa biso ndenge papa Kulutu asalaki démarche en 1960 par là, makambo ya éducation de base. Pourquoi? Parce que ceux qui montent à Outaki na boombo, ceux qui montent à Outaki na kati na boombo ne seka na passe. Et sengeli ya miyeba pona ninga na salaki moombo. Et na kosala nini mpote na zonga lisusu na kiboombo te. Bah ici wana si ma mémoire ne me trahit pas, mboka wana Haïti ezalaki mboka ya ba anciens esclaves. Bazalaki kuna. Bazwaki indépendance na bango babundaki etuma mpo ete bazala libre. Depuis 1791 bazalaki na toujours kobunda etuma mpo ete esclave wana bazako kuta awa epai na biso na Afrique bazako kende kuna bandeko na biso bato mwindu. Depuis 1791 babanaki etuma mpo ete bakangolama. C'est seulement le 1er janvier 1804 que bayaki kozwa indépendance na bango. Tala kuna musika. Et pour l'année, ce sont des Africains, ce sont des Noirs. Haïti, c'est une île. Bahomo, Banoir. Et bisompe likamoyo batei biso batangeli biso na chapitre. Il faut qu'on y ait banzambe na yo. Éducation de base. Un ami honorable LS a rappelé Ngalobi, mon cher Elébé, vous savez, la deuxième république, beaucoup d'universités, nous avions beaucoup de cadres. Mais lokomoko ezanga qui sont moral. Ce qui sont tous à la kabatu vraiment ya mi beko penza engebene matrice ya libération na biso, c'est-à-dire base na biso tata ki mango. Ce qui tous à la kana moralité mi beko ezalaka na biso makas. Mais l'objectif 80 to bazalaki koloba mais to salaki na première place. Hélas, to commune ici, comme ils commis en passe parce que moralité, mi beko ezala quitté. Depuis 1960, papa qui soloké, papa mona qui esengela qui bana na biso ba yekola, tous à la élite, mais éducation de base, mi beko. Enkamba yango ezala qui terrain ya likamona tata nzame po na ko yekola yango malam, bana bazali ko yeba intelligence, instruction na classe. Mais base la éducation de base ya mibeko makas. Ce qui moto azali na mibeko akoyiba te, akoboma te, akosala ekobo te, akokamata mbongo, akobate lango engebene comptabilité ndenge yango ezali kosengela. Mais bato bakokelela te bakozala na mpasi te ntombwa ekomonana. Éducation de base. Yangona na mokolo malelo tata molio monsanto a rappelé bisu yango kolele kozala kapona nini quand il y a une corruption généralisée mi beko ezali lisusu te ata oyekbo yekoli ndenge nini bokozala kaka baombo. La désobéissance a pour ceci comme conséquence, c'est-à-dire la déchéance, c'est-à-dire moto ya tosakate makambo nyonso ezalaka kati na ye ya molimo elongola maka pe akozalaka bomo. Et c'est comme cela qu'Adam a perdu le domaine le plus prestigieux, le plus beau de tous les domaines. Il y a histoire, c'est-à-dire le paradis terrestre kozanga kotosa. Et akoma ki mombo ki bomo. Batata ba maman pona kosilisa tozo sala rappel. Les kamona botos, il faut toyeba ya ngomala. Kolo Yesu alakisi ke botosi na ye kino liwa ya passe nekolus. Bible eza koloba na biso qu'il avait la condition na Philippiens chapitre 2 verset 5 jusqu'à 8. Il avait la condition de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 1, Balobi, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais Nkolo Yesu a mis longoli na kati na bonzambe de nyoso, il a pris la condition d'un homme. Il a servi, il a obéi à son père jusqu'à la mort. Une mort honteuse sur la croix. À ton moment.
mokili mobimba pesa mela likolo na se ba okumba mela ye. Voilà l'obéissance. Oyo ba uti koloba na biso. Ndeko collègue papa Ndongi va revenir sur na dossier wana. Menga na kamati kaka exemple wana. Tata Kimbangu kolo salobete molimo mon centre akoya akomema bino na solo nyos kolo salobi je suis la vérité. Mais il y a lobby en vérité. Tata molio mon centre akomema bino na solo nyos. A lobby hein. Na Philippe ndimela ngai bon ndimela ngai parce que ngai na tata tozali motomoko nazali kati na tata zali kati na ngai tozali motomoko ndimela ngai ata boko ndimela ngai na misala oyo nyonso tonga nazali kosala ndenge papa kabema uti koloma témoin motinda mina solo amonisaka misala oyo monisaka ete atindamaki oyo atindaki azali kati na ye sikisiki. Et bazali na relation parfaite bango mibale bazali moto moko kolosabi bondi belanga na misalo na za kosala ke ngai na tata tozali moto moko azali kati na ngai ngai nazali kati na ye et molimo mon centre akozwa manso ezali kati na ngai c'est-à-dire nkolo Yesu na tata molimo mon centre bazali moto moko soki tokondimela ndimela ta na misala nkolo Yesu a sekwisaki ebeme ya 4 jours Lazare azalaki mobali ma ezalité makila ezalité en décomposition. La réanimation est impossible scientifiquement. Na Dieu ma ya Dieu makila kolo Yesu a sekwisi a zongi motu et pas na biso en Afrique molimo mon centre tata Kimbangu a sekwisi mwasi 4 jours dina maïté makilate a Dieu maya Dieu makila système nerveux tout abotypé Bangkok na ye bazaliti kino na mokolo mwalelo pona ko l'accès nzambe a sala na création il a créé l'homme et la femme na Palestine kolo soit sekwisi mobali 4 jours awa tata molio mon centre a sekwisi mwasi 4 jours. Toute chose makamunyo surtout nzambe azali sango isika tata mwana molimo mon centre bangonde bazali créateur ya vie balakisi biso yango okoki kotia temete na esengeli biso tata Kimbangu yende moto asosoli atatolaki ete biso tokozwa bonsomi nani mosusu atatolaki ye atatolaki biso tomoni etozali banzeneneke esengeli biso totombola mongongo ete ye azali solo tata molio mon centre tondimela ye totosa ye ye alobaki na kobotama na 1918 papa Diangena azalaki na ye azali ye uta ebandeli mais papa Diangena atosi kino liwa kuna na lokulu atosi atomwami alongi lingoma etongami e bango misato batosi bango mibale batosi papa Diangena tala mosala bango basali e yalobaki na kobotama lisusu na 1951 papa Simon Kimbangu kiangani yo ya dji mokumba lingoma yango tokosala nini ye likambo nyonso ya koloba na bachapitre akundoli biso chapitre ya 1989 le 28 octobre 36 ans après ameti na esika ya motindami ya mosali azali kosalela kotonga Yerusalem na sika azali kotosa yango bazali komona ba tracteur ba bulldozer ba misala nyonso surtout ba conférence internationale bato bakanisa ke ka olonga te azali kolonga pona nini amekete se azali kotosa azali na condition ya nzambe azali nzambe solo mais azali kotosa biso mpe tozalaka na likanisi wana ya komekitisa ya kotosa ya kozala na bonkonde po ete tolonga ye ayebisi biso 105 ans ndenge toyebeli yango 2026 batata bamama nakoyebisa bino mpo ya nini 105 ans parce que en 2026 ezokokisa 105 ans uta papa Kimbangu abanaki mosala oyo
faut toyeba yango soki tozali kotosa soki tokosalela il faut toyeba pona nini tozali kotosa nani et tozali kosalela pourquoi po tozwa lipamboli na ebandeli na mokilo abiki solo kele to perdaki nini to perdaki paradis terrestre to perdaki elembo Abel kaya bomaki la Bible qui le dit mais la Bible est koyebisa biso que tango Adam na Ève babotaki Seth oya remplaçaki elembo na Abel tango ya boti Seth aye kobota Enos nkoko aboti Enos tango ya bondeli aboti Enos lisez ça Genèse chapitre 4 verset 26 babandaki ko benga nzambe na nkombo na ye babandaki ko benga nzambe na nkombo na ye babandaki ko luka pe ko salela nzambe ko benga ye na nkombo na ye yango wana nde bandaki ko sakolama Enos abotamaki 105 ans après 7 105 ans biso nyonso tout toyebi que 105 ans na 1921 nkolo yesu apesaki mvoala na papa kimbangu alobi mosala ya tata esi elali baoyo bazwaki mosala basi abebisi yango yo nde telemisa mosala te ya moto mwindo bikisa ye salisa ye mpe kotisa ye na esika ya bilaka ndenge bayokanaki mpe ça fera 105 ans apesaki ye mvoala atongaki lingomba asalaki manso enkolo yesu ye moto alobaki le 5 avril 1921 ke nkamba oyo ekomi Yerusalem na sika 105 ans après ndeko alobi yango tango Moïse asilisaki mosala nyonso to ndenge nzambe alakisaki ye amoni atali likolo atali se alobi conforme asalaki nini apambolaki Israël et tozali na mposa lipamboli ezali na makambo nyonso prospérité ezali na makambo nyonso bokonzi ezali na makambo nyonso tu ekangami na lipamboli 105 ans après basalaka ndenge babengaka premier bilan Yerusalem napesaki po etongami esengeli biso batata bamama tolamuka banda lelo po ete misala nyonso tu bikateli nyonso tu bapesaki biso temps oyo tobebisa yango te oyo biso tokomi na yango rendez-vous tobebisa yango te totosa mpo na nini nzambe azongisa biso na esika elaka na nkombo na tata mwana tata molimo santo na kombo na tata na mwana pe molimo santu ya solo biso banso tolandi maibandeko basili kopesa biso nzambe na biso dernièrement asangisaki biso devant la résidence baoyo bakufa kala bazali ko regretter ke makambo mazako zwa retard Papa Mizele atanga kimikanda ke batu bakouta bipai nyonso na mukili bako yako tuna ya bino nzambe nde nani biso tokobanga te koloba nzambe na biso parce que ya minene ekosalema po mukili elobete ya biso makasi esukili awa totika nzambe azwa mokili akamba na 1958 babelise baorganizaki formation ya bakomi nyonso presque ya bisika bango bazalaki kodirige emonanaki occasion ke papa kisolokeli fo akende na Belgique
Mais papa qui solokele avant qu'on kende Belgique, ayaki awa et pas ya maman Mwilu. Parce que tango wana maman Mwilu azalaki mokonzi ya kosakana te ya lingomba. Maman ayebisi na papa qui solokele occasion et monani. Zila na zwila yo dossier ya ba Belge. Oyo bango moko basinyaki. Po papa Kimbangu abimisila bango roi azalaki na prison. Mama Mwilu nzoka nde mutu azalaki kobatela dossier ya indépendance ya mokili na biso. Bapesi yango na papa kisolokele. Mama Mwilu alobi kuna ozokende na Belgique. Occasion et komonana. Okozala face à face na roi Baudouin. Kozanga te koyebisa ye. Que soki Baudouin akopesa indépendance te. Ayebete Belgique, il faut abunda. Belgique. Abunda na tata Simon Kimbangu. Mama Mwilu apesa ki maloba na papa ki solokele atosa ki ba ordre ba pesa ki ye. Kuna après formation ba test to ba examen salemaki oya bimaki premier papa ki solokele lequel Charles Daniel. Mais comment expliquer que examen ba tumwindo ba sali na mindele mwindo bima premier roi Baudouin lobi fona mona mwindo yango. Nzoka ndenzela oyi mama Mwilu alobaki ke roi akoluka yo yango wana. Tito vandaki batu nyonso bakanisa indépendance eza kado tozwaki. Eza kado te. Papa Kimbangu asalaki ya minene kobimisa roi Léopold III na boloko ya sena mabele. Même ndenge to vandi boy ba Belge ba yebi ke indépendance ya Congo ba kimbangiste batu bazwaki yango. Na liyanga ni to salama ki na liboso ya résidence. Plus de 7 milliards quelque na mokili na bawei. Parce que bisto kanisa que les morts sont réellement morts. Ce qui ngai mutu na ko définir ce que c'est la mort. Je devrais commencer par la naissance. Parce que la naissance est l'acte par lequel un nouveau-né vient s'incorporer dans la communauté des vivants. Mais tandis que la mort, c'est le passage de la vie à la vie. Parce que au séjour, quand vous quittez ce corps, ce sarx, il y a la vie. Donc, Nabawei, soki biso tozana kimia te bango pe bazangi kimia parce que ba mususu bazaba prisonnier kuna milimu na bango eza konyokwama. Texte oyo etanga milelo papa diangenda tanga kiyango na moment moko ya ba événement stratégique. Le 6 avril 2026 Nzambe na biso alingia monisa monene na ye. Nzambe na biso oya simbi mvoala papa Simon Kimbangu kiangani. Mokili mobimba. Papa komibimisake yende Yahweh. Dieu le Saint-Esprit, Hagios Pneumatikos. Tozala na molende ya kobundila likambo na biso. Mikumba oyo mizali na démarche oyo papa za kolukete tosala oyo akopesa biso échec papa ko regretter komona mwana ya boye apesa papa soni biso batindi biso botongi ya bandaku bosombi ya mituka qualité ya ba visiteur tokozwa biso toyebi te mokolo mosusu nakopesa ngai nalinga kopesa moba exemple ya bunzambe ya ba papa. Un jour papa Mbenza akendeki
na bilanga na biso moko ezali pene ya nkamba wa amemaki bapaya moko kati na mutuka bango bayebilaki kuna na isika ya musala ke bazali bapaya ba américain menzoka nde bamemelaki mama moko presidente ya afki na lukaya na tangu wana bamemelaki ye mwana na ye ya mobali akufela mama eske oyebi mbuta mutu oyo tite papa te azali américain après alobi yo kufelaki mwana na mbula moko boya mobali ti oui papa mwana na yo ye wana mama zingi mwana na ye kuna isika papa kende kutala misala bawei plus de 7 milliards quelque bandimina bango ke soki batuni biso mukunzira bino nani biso tokokanga minoko te tala il faut tobimisa nzambe na biso poasa yango tolingi biso kimbangiste tozala nde bana ya botosi kotosa eza malamu na tango na bakoko na biso bazalaki kosumba ba esclave maintenant soki mokunzi oyo asumba ye alingi akufa bakotuna bamumbu nyonso na kati na bino nani alingi akompanye mokonzi na bino kuna na mukili na bawei me bazowela tino ngai mutu na kokende na servir mokonzi na ngai kuna ye aza kokende role ya liboso akojue ye mutu akulala ya yambo na libulu bakozwa tango wana basanduku ya malunga te parfois lwandu kaka bazingi mokonzi aza koyemba na banzembo ya bango ya badansi na tango wana asepeli po azokende elongo na mokonzi na ye na séjour de mort. Donc bamama na ngai na batata to se rappeler que likambo ya pasi na biso bawei na biso kuna bazali mingi bazape na pasi mangomba mususu babloka bango bazana basheni tilelo. Donc likambo papa zobongisa to ba papa bazako bongisa papa Simon Kimbangu kiangani biso tokokoka koyeba te me ya yebi. Donc le 6 avril 2026 nabana oyo papa pesi misala ete basala te balongo la pongi na miso ba passage o batangeli biso nzambe na biso akomi monisa ke ngai nde yawe na sala kabikamwa tozala te lokola kuna na tango baskendaki kosangana kuna na Nice na concile de Nice baso batundaki na salle plus de 300 évêques mais nzoka mutu azalaki na solution un simple diacre Athanase batuni mutuna bino ndenge nini boyebeli différence za nini na tata nzambe na mokonzi Yesu Kristo ba évêque nyonso basukaki mais diacre moko Athanase atomboli kaka mosapi mais comment isika ba évêque bazali ba grand théologien bongo un diacre ye akoki kozwa solution na likambo oyo bon tellement ka insistaki batuni ye pesa biso différence nini ezali entre tata nzambe na Seigneur Jésus-Christ ya lobi na tata nzambe na mokonzi Yesu Kristu bazali homoousios même nature. Est-ce que koko zo exemple ya kumonisa likambo ya boyi? Oui, alobi ke soki bobongisi moto epeli tango kokabula moto wana ande ya combien de feu? Est-ce qu'il y a un feu supérieur au second feu? Batu babete ki maboko. Donc na likambo na biso likule komi tour na biso tolianze te ya bololo to pesa nzela papa sala misala na ya lingia sala
bawei baza kozela biso pe toza kozela ti lelo na mboka na biso oyo apesa biso lipanda ayebani te oyo apesa Congo oyo indépendance azoyebana te mangomba mingi baza kosevantike bango batu basala yango. Roi Léopold III azalaki na prison kuna na Allemagne akendeki koyekola ndenge basalaka baminduki me faute asalaki akekozwa makangu kuna mwasi aza kokamwa ke mutu oyo naza na ye na ndako soki aza kosukula chemise akolongola te sengle akolongola te sécurité eza likambo ya moke te mwasi ake koyebiseke naza na mwana mobali moko ifo azala un belge mais ata aza kosukula chemise elongwaka te sengle elongwaka te bayiko organiser recensement bakozwa bamangwele batu banso basalaka kuna na izini ya minduki. Alors roi Léopold III akendeki koyekola ndenge kusala minduki baforce balongoli chemise balongoli sengle nzoka nde ba habitude ya kala bakomaki na ye na mokongo. Roi Léopold III roi de Belge bakangi etela ndenge bazwilaki epona kotia ye na boloko na se ya mabele mutu akendeki kopesa biso solution na likambo yango. Donc ezali bongo papa kisolo kele lukelo Charles Daniel balingaki ba corrompre ye balobimbo bodo azongisaki bien ke mikanda oyo tozana yango toyebi mosala tata Kimbangu asalela kibiso bamekaki ko frapper monnaie en honneur ya papa Kimbangu. Maintenant monnaie wana eza kobima mondele alali mutu mwindo aniatie na mutu balobi me yo moko tata Kimbangu tala kaka mbongo tolingi to frapper mutu aniati mondele boyende nani bo pesa biso nzela tokobongisa kaka indépendance tokopesa yango. Donc ba mama na batata biso banso tofungula maboko tofungula mitema. Papa Simon Kimbangu Kiangani asepela asala oyo akani kosala parce que likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Donc likambo nyonso ezalaka na terme technique babenga kango kairos, moment indiqué, moment propice. Papa zana likambo abongisi tokozwa ezabolamu ya biso banso. Donc ba mama na batata oyo bambuta bateyi biso ezali bongo tozako kamwa kolala kolamuka mikolo mizako kende toyoki atalu kitoteke no kuna babandi ko fabriquer bazobeta ba brique rien. Est-ce que bazako nettoyer sika ndako na bato ekozala rien. Est-ce que wana tozobongisela papa a réalisé azwanzele ya kusala makambo na azobongisa ya simbi mvoala bon na biso bandimi muto bateya ye bien akoyeba kotosa tata Nzambe parce que nzembo toyebi yango toyemba ki yango tata Simo wanlongo kenina bazongisi kala wanlongo si wakembela omibulisa bongo yope osepela. Mais tokomi na tango oyo kimbangista kusala masumu nanko kimbangista akusala masumu nanko akobanga mutu te akotosa mutu te kalite ya bakimbangista tuzuli bango wapi. Donc ba mama na ngana batata papa to sepelisa ye biso lifuti ekozala zwa kaka exemple yo soko ba pesi yo charisme ya kusekusa bibembe par exemple lukumu okozwa ekozala ndenge ni okay kuna na mama yemo banso la musi lukumu nini ya ndenge nini papa kabeli yo omoni. Donc Nzambe na biso azomema biso esika mwindo akomona na
Et puis na 3/4 ya mutu mwindu nani tozwi atanda ambu te tomeka topesa papa maboko tosala volonté na ye bongo mwindu anetwama na kombo na tata na mwana pe mulimo santo. Amen. Na kombo na tata mwana tata mulimo santo, juste pour ajouter un chapitre 105 ans au Kotanga yango na Genèse chapitre 5 verset 6. Ezali âge ya 7 abotaki Enos pour être banda kobenga komo na Nzambe. Il avait l'âge de 105 ans. Voilà. Donc Genèse chapitre 5 verset 6, 105 ans ezana verset 1. Na komo na tata mwana tata molio monson. Merci. Merci papa pasteur. Okoki kokendo fanda na bino. Maso yo ezali koloba malelo ezali ne tata mokonzi abule papa Simon Kimba Nkyanga ntatindi biso eloba maboyi. Tozali na chance. Biso nyonso tofandi kinya tozali kolanda maso. Na mokili mobimba pe bazali kolanda biso. Oh, il y a chance de voir qu'il en 1989, papa Balubaki na papa Dengenda était pas pareil, ba téléphone koya oza aonankamba, mas mazoko leka aonankamba, na mokili mobimba ezali kopanzana. Obiso batuto yokaka, na tango wana tozali sone kimelu sute, o nonga na yoka kite, nga na yeba kite, ba difisa ki angote. Yango mingi oyo toyoki awa. Yango tozala bana ya botosi. Likambo oyo papa Simon Kimba Nkyanga na kubakisa pona bandeko na biso ba haïtien, ba américain na ba français. Oyo bachaki na biteo batiamaki na biteo la oya bakimbangiste banda na Kinshasa province Congo Central ako pe na Nkamba ilikambo oyo papa pasteur ba utikolo ba kamwa buumbo ezala kampasi lo kapasi ba haïtien oyo baye kofanda awa na Nkamba tangu baye ba papa ba loger bango na bandako ndako papa kulutu tango ana camp de professeur etonga makite etonga maki pona bango camp de professeur toza komona ba papa ba tieli bango ba volontaire pete balambela ka bango ngai musala na ngai ya kolokota biloko ya kolia na âge wana ya 5 ans batata balakisaki ngai bayebisi bango ba professeur wana ke eloko nyonso okuluka kolia botundaka mwana oyo mbenza papa azalaki na kobokola na ye na balape na ye bantaba bapoisson oyo tomonaka kuna na baetang nyonso wana. Alors, tango ba volontaire bazo kolambela bango ba haïtien bazo lia malamu te. Ba kolambela bango méthode nyonso bazo lia malamu te. Sika ba yebisi ngai ngana ko yebisa papa Mfumambanza. Papa Mfumambanza aketuni bango aipsinga tuna bango pona ni bazolia malamu te na tuni bango papa tindi ngai na yako tuna bino pona nini boza kolia malamu te alobi to sepeli lokola papa tindi yo to moni vraiment eke lobiko pamba te kuna batinda kibiso pasi na Haiti kuna
eloko ya kolia ya liboso po baolia malamu fo pilipili ezala ebele, voire même kutueke ata eloko mususu eza te pilipili kana pilipili bakati kati pilipili yango tokolela manioko eske biso pilipili tokokoka te ndenge ekutumba estoma ekasi bowumbu tokendaki na tina ya bowumbu wana tokendaki bazokolesa biso pilipili ebele awa tomesani kolia pilipili te kuna baza kotiela biso pilipili repa mobimba eloko mosusu te pilipili kana pilipili olia na fufu olia na kwanga mpo kuna mpe mania okesali elakisi ete bowumbu mpona koampeshe bango balia malamu te na ntango wana komona banzoto mike mpona bazolia malamu te pilipili nake kopesa réponse pa ya papa alobi bon bo banda kolukela bango bapilipili bo banda kopesa bango siku babanda kolia na ndenge bango balingeli ti bakoya komesana eke baya komesana biso ndenge tokoliaka bowumbu tokolia pilipili lokola ndunda yango babanda kolesa bango bamesanaki ti pe sikoyo tokomondaka bamisusu bakenda kaka ndenge wana bongo ba-américain soki bamoni ndenge wana pilipili ndenge wana ntango bango moko ba-haïtien babandi kolamba bazotia pilipili ba-américain bazokoka kolia te barevolte ba-haïtien balobi ete bino mpe fo boliaka lokola boye mpo bino bato boforce biso kolia pilipili me awa baye kosangisa bino po bozala bana tata moko mama boyokani fo ezala yango eyaki komonana ke batongela yango bandako ya mbangu na camp professeur bandako nyonso wana tobenga camp professeur po ete bakabola bango ba-américain na ba-haïtien elambeli wana bango balapike ntango tokendaki bowumbu bozokolesa biso pilipili repa mosusu te pilipili na pilipili ata eloko nyonso bakolamba ata nyama pilipili ya koleka bowumbu yango papa Mfumalongo papa dengenda kontima alobaki ete tondima te tozonga susu na bowumbu ya mbala mibale na ntina biloko ya kolia yango bozokomona eke kolona mpe kobokola bana ya Israel bakendaki bowumbu na Egypte mpona biloko ya kolia elelo baza kotinda biso kolona mpe kobokola ya biso moko ntango wana ndenge papa alakisaki bango ngai eloko nyonso bakozala nango posa ezala poisson ezala lapin pigeon biloko ntaba ngombe fo tokende na ndimba kenge tosali programme ngombe ekufi tosali ntango wana bacongélateur eza te katikati toyitiiti yango tobanda kosalela toza na posa kolia mbala tosali bambala manioc nyonso wana jardin ya liboso ezalaka na mai ya nkamba na porte ya bamama batokelaka mai nsima ye komonana ete awa mpe na mai ya nkamba ekende na tunungu kuna na sikaki mbele jardin obligatoire mpona bato wana mpe baliaka ndunda sika elongwe wana ekende na likolo ya mai ya nkamba kote ya ndako ya Kayombo emonani etike kuna mai ya nkamba mosoto nde kozongisa bazongisaki biso esika Jean Paul azali mpona kolesa bapaya wana yango toza komona kolona mpe kobokola kambo ya suka papa Simon Kimbangu nkianga na ye koloba na ntina ya devoir bapesi biso mpona le 6 avril l'an 2026 ndako ya Nzambe oyo etongami ezali bilaka ya ye moko tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu mintinu bilaka mozole bilaka mai ya nkamba bilaka eloko moko te ekoki kosalema oyo eza na elaka te oyo na kati na tata Molimo Santo
yango biso toza komona ke papa soki ndenge ezali nde bilaka toyoki ndenge batangeli biso na mukanda na tata nzambe koloba ete 105 ans donc bilaka akoki kosala likambo te oyo eza na elaka te. Là en 2011 papa Simon Kimbangu kianga ninenga lubaki te réhabilitation ya papa Simon Kimbangu batu na mayele batunaki batata na ye basali yango te mais pona nini yefo esalama tuna papa Simon Kimbangu yanga la répondre bango ete botala na maluba papa de ngenda tango ilinga ko sala na 1991 le 12 septembre et salama kité papa de ngenda lubaki te ko sala après 20 ans 20 ans yango yekoki fo esalema basengi oyo mutu akokendeke kosambaka na tribunal oyo akufundaka afundaka na leta mikande kosalaka te mutu fo bokanga ita likambo boye baepreve yango oyo asali boye po ete bakanga ye to basambisa ye esi mikanda ya tata Simon Kimbangu banani bafundaki ye e banani bayaki kokanga ye eske mikanda wana ezali papa Simon Kimbangu akotaki kaka esika na residence abimisili bango mukanda tala bandeko ba protestant da gombelo tete ndenge bafundelaki ndenge toyokaki message papa de ngenda papa akisolokele pardon eke tango bafundi papa Simon Kimbangu alobi ete ngai na ndimelaki bino nakomaki mondimi na bino pamba te batindaki bino boya koteya biso likambo tata nzambe kasi bino boye kobalola makanisi ena mukanda wana bakoma ete c'est vrai toye oete toteya likambo tata nzambe kasi toye komona mususu oyo aza kosalisa oyo kolo Yesu alobelaki akoya kosala makamsi yango soki ye asali bongo biso matei na biso nani topesi te tokosala ndenge nini likanda wana tango papa Simon Kimbangu yanga na bimisi yango bango nyonso balobi oyo penza eza kaka likambo tata Molimo Santu yango tomonaki réhabilitation lambe 2011 esalamaki pona nini bilaka likambo nde ezali awa na Yerusalemi toza bana ya mapamboli ndenge tata Molimo Santu aza kote ya biso azali kolakisa biso tolanda ye akangami kaka na makambo nyonso misato batikeli biso batata bolingo mibeko mpe misala okomba tata mwana tata Molimo Santu amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiku musu yelusia musu totambuli kwa sedieto muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Bien, amis téléspectateurs, croyants, kimbanguistes, sympathisants, nous avons tous suivi le message de Papa Mpumambanza André Mbenza Kiangani, près d'1h30 depuis que Papa Mpumambanza a pris la parole à la tribune du temple de la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, l'obéissance, la soumission, la mise en pratique de tout ce que nous attendons de Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, Dieu parmi les hommes, le Paraclet. C'est lui qui détient la clé, le pouvoir, lui légué par ses pères. Et ses pères l'ont reçu de leur père, Papa Simon Kimbangu,
qui à son tour avait reçu son pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui encore, nos papas reviennent sur tout ce que leurs papas ont dit, ont montré. Et aujourd'hui, nous avons Papa Simon Kimbangu Kiangani. Obéissons à tout ce qu'il nous demande et nous allons nous réjouir car jusqu'ici, l'homme noir continue à traîner dans la boue, l'homme noir continue à traîner dans la misère. Oui, nous sommes indépendants depuis les années 60, mais voilà là où nous en sommes aujourd'hui, 60 ans après nos indépendances, voire 65 ans, eh bien, la RDC marque le pas. La RDC dépend des autres. La RDC est aujourd'hui agressée par ce qu'on pourrait considérer comme des petits pays, ou alors derrière ces petits pays, nous avons les mêmes oppresseurs qui nous ont colonisés, l'impérialisme qui a bâti son plein en Afrique et dans le monde. Eh bien aujourd'hui, Papa Dianguenda le disait, n'acceptons pas la deuxième colonisation, car l'esclavagisme est un état d'esprit d'une vie qu'on ne peut pas accepter. Voyez-vous ce que Papa Mbenza vient de nous dire ici, le piment constituait une nourriture pour les esclaves déportés en Haïti, aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, en France et partout à travers le monde entier. Les piments. Maman Gloria, je voulais un peu m'arrêter là parce que ça fait mal au cœur et ça perce les tympans pour entendre cela, les piments. Botondi papa ndala bienvenue, botondi na bande konyoso.